Peuple congolais, le sac on a biso nyonso. Na eli sous bon mais ça non a numéro na biso ya coup de gueule o ya lelo. Na vraiment na lomba on peut na ko alerter peuple congolais. Pour lobi bo lo baté que o to yeba kité. Bande ko nga lelo na moi vers ba midi ba alerter biso pour na ko sabiso que non. Ba convoquer réunion moko ya urgence kuna na EAC. Na communauté ba pays ya Afrique de l'Est. Et Félix s'est pointé là-bas. Ba kutani kuna bango nyonso, bazalaki kuna. Bazalaki Ruto, Félix, président burundais, Museveni, Kagame, na présidente oya Tanzanie, maman oya Tanzanie. Bakutani kuna. Mais nazo tuna, ba parlementaire na biso. Est-ce que ba yebi yango? Est-ce que Félix akei kuna azu kutus na bango? Est-ce que bango ba tche maloba oya ko kelelo ba kuna en faveur ya mboka na biso ba ndeko na ngai? Ce qui est pire, c'est que cette réunion là a été annoncée dans ba pays nyonso ya EAC, sauf na Congo. Tolandi pe générique na bango eza ko leka na ba média na bango kuna baza ko préparer réunion wana baza ko présenter chaque président na pays na sauf Congo ba présenter congolais te ba RDCT ba présenter pe pays président na bango ya RDCT mi benga président na bino donc aucune considération pour le peuple congolais bande ko ngai na yebite eloko nini Félix akene ko luka ya ko kota biso kuna na EAC pourtant nous on est au centre. Qu'est-ce que ça nous rapporte le EAC? Au contraire, tout ça qu'on perd, c'est qu'on perd. Hein, bande konangai? Aucune considération. Vraiment, Félix Tshisekedi Azali, comment on il faut neutraliser. Bah, accueillir kuna basaki ba nilotique na ba nilotique. Le dire, exact xénophobie. Bah, kutani kuna bango na bango ba nilotique, ba lo ba swahili, seule personne na lo ba swahili teza Félix. Ba ko lingere ba boule, ba ko banda ko tonga ba ko tindika a signer bi signer. Ye a signer kana boye bien. Tout le monde peut à ça qu'on remplir un livre d'or, bagnan sur ko signer comme Mukuse à remplir livre d'or comme milai ceux qui a la qui bangoni na kati livre d'or wana ceux qui a pesi bangoni ngana bilo to yebite bandi onanga to fongo la misu il est grand to bima na zako ça na ba numéro na nga coup de gueule auto le kana lobi to telema to militer to bima na EAC ezali kama pona biso bandi onanga eza mawa. Mais tu as eu l'information que réunion les a convoqués, trois points zébélés, quand sur le Congo, mais 3 points et retenir attention à Bisso. Bengi Félix kuna pas que ne négocier na M23. Bengi kuna pas que ne wale local bosso a signé que territoire no so M23 c'est azui a signé que a cédé yango. Bengi pepo a libéré moi mobali oyo Bisele le before. Na eb sarabno que Félix en ça before et l'autre côté before azala qui lit souper le boko akarame pe menya Félix anga ça et l'autre réunion les a convoqués entre autres points les a la carte il faut pas libérer before bande onanga bozo on que Félix azali kama que photo téléma biso mo photo téléma on peut pas compter sur les autres bande onanga ba parlementaire to yebi que bozo na ba corrompu bo lire na so ba 21000 ceux qui pena bozo ba congolais mitolu na ba kunda ngo na Congo il est grand abotongo la motion na kati parlement na bino wana bo senga que to bima na EAC bo décision Félix ko. Bon décision parce que à ça qu'on la makambo derrière votre dos. Yango charte na bino occupation et le bandingwana. Au bio benga constitution et c'est ngam ndingwana. Bon ça que gagnons-nous dans le EAC? Que gagnons-nous? Il fallait tout continuer contre na SADC. Au moins culturellement, tos approches na bato SADC. Ce sont des bantous comme nous. EAC, ce sont des nilotiques. Le dire, et ça xénophobie. C'est la réalité, comme nous avons nilotique. Le dire, ce n'est pas de la xénophobie. Tobi mana EAC, au contraire, ils ont écouté biso. Na sadek suko le kika lufu o bandiko kita o tambol na bamboka au continent Afrique australe au gros ça va faire non on va te retrouver mais EAC basa ko so gaz basa ko so mai basa ko so coltan basa ko so diamant basa ko so café thé na biso mabele basa ko so biso qu'est-ce qu'on retrouve qu'est-ce qu'on gagne là-bas na EAC bandiko ngai et le nino coup de gueule de peut-être na sana kanda qu'est-ce que nous gagnons et congolais nyonso so ba makambo il faut tomboka à se révolter tout ça qu'on gagne ni na EAC bandiko ngai. Oh, Félix a mis son na kati. Qu'est-ce que nous gagnons? Géographiquement parlant, nous sommes placés au centre. Tout le monde le sait. Au moins, dans SADC, tout le monde se retrouve. Ni toke kolukana EAC. Et bah, parlementaire, bovandi, boza kotala. Félix a boyebi kaza incapable ya koloba non. Bah, PC papier na biki yé pona ya ko signer na ye. Bande konanga. A ko signer accord na M23. A ko signer côté là-bas. Devant Kagame, Félix n'aura rien à dire. Na esa nous kaza osa ba pied ba main pona akutana Kagame. Numéro d'angele. Ce ba la ngapso na TikTok ba bien. Bon la ngapso na TikTok bande onangai. Et ça très important. Na ye ko bimisa makambo yo. Po lobby bon le batte que to yeba quitter. Ba parlementaire, il est grand temps de sauver le Congo. Sauvons le Congo maintenant. Le pays est en danger.
réunion à l'élo, ils allaient très capital pour venir en Boka Nabiso. Ils allaient manger à Minane pour venir en Boka Nabiso. Bande Gonanga et Totelema. Totelema po, wana eza, tokoti ka Félix Asa Makama ya boete. Tant que va parlementaire bozana, même si c'est un parlement godio, même si vous êtes corrompu, bokansa ke mitolu na bakunda na Congo. Bande Gonanga et Totelema. Totelema la Félix to barre route. Et ASC comme la biso et loko moko te bande Gonanga. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Oh, ya lelo, et ça dit finalisation à la balkanisation. Bah, Sengia qui est signé finalisation à la balkanisation. Ce qui est télémité, on n'aura nos yeux que pour pleurer. Bande Gonangaï, totélément. Totélémélango, to milité, to bimana EASC, parlementaire, attends ça corrompu, motoulou no bakuna na Congo, tomba la motion na kata parlement, senga to bimana EASC, pour Félix a accueilli comme ça la minene. Réunion à l'élo, tu retenir 3 points très importants dans ma poignée sur mon lobby. A négocié dans M23, a signé que l'article M23, ma belle sur M23, c'est à conquérir pour jusqu'à présent. Il y a mis ça tout, before bisele la bima. Tout ça, c'est que before Azam, tout d'abord. Il y a un peuple congolais beau télément.